Mbote bandeko, lelo nazali na Brazzaville, na République ya Congo. Pe na kotuna batu makambo nini balingaka koleka na mboka na bango. Tokende. Comment na nani? Comment na DJ? Koza Congolais. Naza Congolais. Makambo nini olingaka makasi koleka na mboka na yo na Congo. Bon ezana musala na ngai parce que ngai musala na ngai esala ngana fana na mboka oyo. Na sala ka tolérer. Ozana mbongo. Bon, nazana moyen de vivre. Nazana mbongo te. Olingaka mboka na yo. Nalinga mboka nanga makasi, nalinga ngo en tout cas makasi. Nini olingaka koleka awa? Nalinga parce que ana ambiance, ana amour à baninga en plus. Ah ok, ma solidarité paysanne. Bon, pas tellement. Ouais. Mais Billy Nabino est kitoko. Billy Nabiso est vraiment kitoko. Premièrement, les infrastructures, la culture Nabiso. C'est original, c'est complexité. C'est riche. Oui, c'est riche, c'est la culture est diversifiée. C'est la sable, c'est la bibliothèque belé, Zembo, Zembo, musicien, c'est la bibliothèque vrai belé. Nini olingaka makasi na Congo. Na mboka na Congo. Ouais. Olingaka ki président. Olingaka président. Pour nini olingaka président. Aza président batutu. Kumu yange nani? Kumbu ya Muno Eliza. Ah, ngekele congolaise. Munge ile congolaise. Mamu yinki ngezola mingi na mbwala yange. Mamu na muzol mingi na bwala Muno ki june na sécurité. Na bima ya kuja. Kele kitoko. Bima ya kuja muzol mingi sak. Saka. Nini esepelisi yo ya na Congo. Naninga kama Congo ebonga. Ça soit bon ça mboka ya Congo. Comment na yo nani? Comment nanga Serge? Serge oza congolais. Naza congolais. Na makila. Na makila congolais makila. Osalaka mosala nini? Nga moto pena ko yati. Ah, oza na mongo. Bona futaka. Na débrouiller kaka. Siko makambo nini olingaka koleka na mboka na yo na Congo. Non, lelo isa indépendance na biso le 15 août. Donc vraiment toza à l'aise. Faites les kanango kitoko, partout. OK, olingaka président na mino. Tolingaka avec makasi fort. Tolingaka makasi, président biso sasu. Aumela tolingaka makasi fort. Wana père na biso. Yo za congolais. Ngala za congolais ya makila. Olingaka mboka na yo. Nalinga mboka nanga makasi ata na ke musika na zonga ka na mboka nanga. Okay, makambo nini olingaka koleka na mboka na yo na Congo. Lelo d'abord nalinga koleka na mboka nanga ya d'abord biloko olia parce que nga mo nalinga olia ebele. Deuxième fois, lelo nalinga ba militaire na mboka na biso. Ba yo mutu apesa biso fierté. So moni militaire à Brazzaville à la tenue. Waouh, olula eka partout.